fongola obi ke mundela se ngabi est-ce que nakoki ko simba o alopa yango yo mundela tuni ngabi nanga est-ce que nakoki ko simba pale na fongola gang ezali na kati ya Godoma mundelela munya ngabi na est-ce que vous permettez à Simba Boroté Abi ngana ngana chef coutumier avo Simba ngo fona loba quelque chose mando silimuna no monsieur biso toza orchestre ngana za orchestre interprétation té na ko interpréter moi 2-3 chants ya Kofi Olomide parce que na 20 ans na quartier la terre moni mais na yena banzimbo nanga na yepi na album nanga na ba blo ze belé na kata ba valise na mona ba bagage nanga na ngo na yepi na complet na yelo la muta utaka mboka ayena basaki ya fufu ayena basaki ya makala ayepe non omona ke muta uti mboka ayepe na biloko uti na mboka ngape na yepe ka na biloko mboka ba matosa ngoyo na ba matosi ba talibas biloko ezebele ba chapeau oyo na ebité na Paris na ebike yo za mais maliboso mona boro. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Isazul, Silati, Verso, ouvre-toi. Force contre force, danger contre danger, pouvoir contre pouvoir. Mystique, 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 pourquoi mystique? Honorable Christian Melos Mounene, Trésor Kilika, Ene Malonda, Garden Tokoti, Commanda Patrick, Nyonso Pete, Kalizeri, Papi Moma, Mamimela, Yoka. Mokane butumbwe kowe aya ya tongo na yango aya ya matisa yango Ilwando Patulonda Fabrice Lolema Abbas Mbusa Beto Mondisa Dudu Mamiale tudi bana babupa bisike tudi bana mama nikine bana balenga la mubiosa mama mikina ale mama na bane Atado Soni Atado Bunge Botala Motote Atado Soni na biso Itali Motote Muturuche nana koswa le combien Béatrice Lao Saluka Fatih Novo Muturuche ya pour passer le combien Nabia uzita bweboni bazo contrôler na ina ba bisima ba biziki ba bima bwejenda ndele pour la France mais ça va c'est que le peli na monde na za masa fanya mona te dire yaje iloko na ebisika batu na comprendre na nini makaku ando me mama na mkomuti yona lobika kanguru azo mona acha na poche batu ba complet à tout à l'heure Habité quoi? Donc, il va à Paris,
pourquoi mystique yo aye na Paris aye ka ko sa disque na ye na comprendre pour na nini wikala na kiti na Paris na taliboy na comprendre ti na nini makaku amemaka mwana na poche na mukuna na liboso kaka wani makaku amemaka mwana na mukongo te wayebi ke so amemi mwana mukongo timbela bafere mais tofungoli déjà musikasika tuka chenga pena elengi moko nayebi te donc te musike naboki yo na diske oyo asaleli moto akutaka ta mboka ayaka na motundu mo makayabu baye na mo basaki ya badi engandi naye kaka na misiki merci ndeko nanga naye na babiloko ya baplan nayebi na baplan na bainstrument babiloko mosu eza na bakati aka babiloko ebele babiloko eza ebele awa donc na bachapeau ya bakumbula awa ezali awa donc nakobongola lisusu donc naye mabeko pourquoi mystike pentacle verso ouvre-toi pour la deuxième fois yakoloba eza te yakoloba eza te asantika voilà coupe mystique ouais très mystique oui malamu na mboka na biso na France to yambio quand même en tout cas ça m'a fait plaisir ya omona yo lelo c'est ça na France mais lo mona sepeli na mona na bien instrument na yo en tout cas wana ezali jamais rotikala OK na ina teni ya bokoko pene ya bokoko ndo babiloko eza ebele na kati ya bavalise na babagage na wana nango na ye pena complet na ye lokola moto autaka mboka aye na basaki ya fufu aye na basaki ya makala ayebi non omominaki moto ayuti mboka aye pena na biloko auti na mboka nga mpe na ye mpe kaka na biloko ya mboka bamatosi yango oyo naye na bamatosi bakalebasi biloko eza ebele bachapeau oyo nayebi te na Paris nayebi ke yo ozalaka mais mbala liboso mona boro so wangani ndeko na soki wa motema mabe ozalaka na Paris mais mbala liboso mona chapeau boye na Paris eza pouvoir ya bukoko eza ni bukoko c'est quoi en fait nalobi no okomona yango ya bandenge na ndenge toza na yo barépétition kami te tobanda barépétition awa po afo nabeta concert mo awa les 30 oyo septembre na festival Champs-Élysées cinéma Licor donc nakobeta wana musikasika za wana mpona direction libaya bon elo nazo confirmer susu biso toza orchestre nga naza orchestre ya interprétation te nako interpréter moi 2-3 chants ya Kofi Olomide parce que na 20 ans na quartier latin moni mais na ye na banzembo nanga na ye pe na album nanga donc bato balingaka mabanga bato baliwa o te o eza sute ke o vie alobaki moye libanga no ekote ezati donc bato balingaka libanga baya donc babengaka musikasika fangana na minute na na chombo te souvent on a l'habitude comme on a mutu so ultimo voyage ya souvent ça linga plaisir tout le monde a glacé moi ni meilleur glacier ezati matos t'as pas eu de complications pour no bimana biloko boyere matana yango ba compliqué nga no balingai ba fouiller nga na no pena batala pena ke mutu yo ayena nini mais ba fongoli god nela moni ba yemo nele mo matos pena longwe tala bon wabi chapeau na ya lopawa okota art na to chang tout à l'heure et fongola obi ke mundela sei ngabi est-ce na koki ko simba o ya lopa yango yo mundela tuni ngabi na est-ce que na koki ko simba pale na fongola gang ezali na kati ya Godoma mundelela moni ngabi na est-ce que vous permettez ngana simba borote abi ngana senga na chef coutumier avo simba ngo fona loba quelque chose mando sili munabi loba na quelque chose ngo tina lobi quelque chose ne munela sa nini asimbi alobi bina eza vrai léopard ba léopard musu to mona ba dessiner kana tesimo elamba ba côté na biso kuna na tanga te pour la publicité ba mais oyo so simba ngo eza vrai léopard OK na permettre aussi bon lo na permettre yo fona loba na parce que verso ouvre-toi Simon le léopard pour moi donc ça na poso pena nyama waouh
donc bana Paris na ye pe na boya manga na motema malamu nde boya mba tu nyonso na crime ba animateur na ba boka mboko eza ya moto te batata oyo bakanga bana mboko eza ya biso tu donc mboko eza ya moto te beta musique no kitoko bina bien sala ba clip no ya bien non donc na ana ipona sala ba clip na ipona bien bisa disque na nga ba blo na nga en tout cas nana mingi olobati plaisir na ngeza plaisir na ngeza li pena ke ndi na moni bino pas mystique ouais donc la fossette na moni yo okati pongi na yo pona ngai c'est normal oza pena famille en tout cas bato belé peut-être tombo tala bayebi surtout elongi na yo pembeni ya kofelo midi bato bayebi elongi na nga na kofelo midi mais belé pe bazala surtout ba mona ke pupa mystique en tout cas ko yemba makambo nyos donc tout artiste complet omoni musika sika iba fero na oloba Obe Mandokila Iba Ferro, Jean Didier Mavambo Iba Ferro, Simo Goms Bamba Iba Ferro, Amigo Jenny Tabonda Iba Ferro. Moni biso to beta guitare, biso nem to yemi ba chanteur. Donc biso mo to zanon ba chanteur ya makasi. Oyo bande na yemi tende ko ngana ko komi kum sate na ba ibo sekangate quand devient na mo pa lobaka. Bo sekangate na zomeka. Mais bo yo kakupa. Christian Melo sazala kalokola nzeto katilanga e soki ekoye oli ebi misingo mayebo bato baya kobuka yango atana tango ya nzala e Christian Melos azalaka lokola nzete okatilanga soki ekwei ebi misi mayebo bato baya kobuka na tango ya nzala mais tout la saga qui moussale les anamisoto. Quoi arrivé en France, bateau dans la poste va contacter, va recontacter on est quand même. Il y en a lobby, na mitu on a quoi ika sikoyo, moni, nazana na numéro témé. Ok. Musika sika zana. Il y aura na oso magali, mugande dobi magabo. Numéro ils a affiché on a c'est. Voilà, auto, voilà. Donc numéro au moment na c'est on a besoin. Ok. Parce que lobby bongo, on est na ko, ma wana système. Donc tu as magabo na son numéro. En tout cas makambutu kitoko na madame nanga ani mavambo moi c'est lengi ana suka na nzembo na album OK bato balinga ba yemba bango boya tozana na bapuya C là to mata et comment ma bien ma tu comprendre que vous êtes dans un studio et pourquoi est-ce à Paris en même temps vous avez un festival au Robert et puis vous avez un studio sous ça vous avez les 30 na Robert na France les 4 na en Allemagne OK même quand on se rendait yum to tiko nasalaki ka ligablo na nasali ligablo na ndolo bango na ba TV ke nasali ligablo le nasali ligablo moi ko bomba ka muke ligablo na minute yo ekomi supermarché ni on ngai ligablo ekomi supermarché donc ligablo ba vimo ya ba obazaka na ba kini kuna ba tobenga ba sentinelle amon razana des paquets na Chimboka mais na des paquets Chimboka on a ekomi supermarché na ebisio Paris boyo ka conférence de presse ndé to repé ça peut un programme fona ça la conférence de presse musika sika ndé to ba direction yega repé ça la direction makamutu donc les qui toko en tout cas to zo tembelé te na bigo tu voyage on aura encore le temps il y a solo là émission studio sûrement tourner kawana photo donc en tout cas biso to là toujours on pour accompagner muto sala musala ne c'est ça mais en tout cas on souhaite encore le bienvenu na mboka na biso na France en tout cas et là on nyonso za na posa na ngoto za toujours on pour accompagner c'est ça en tout cas et c'est un plaisir mongo lena obima kutoki na otundo na benga bango mso baza est bazate ils ont des bozala qui déjà donc plaisir na ngai ndena moni bino bande ko nanga et c'est bien na cameraman na biso abogabo na vite ba cameraman na bazala na Paris edino image ah non na c'est là trop yo bena akati mais bana kin pour mystique déjà na Paris studio album magambezoya toloba troté na comprendre kaka tina nini makaku abandaki ko mema mwana na mukongo te achaki kaka liboso mais kanguru cha mwana na poche donc wana suka na lobi yango lycée solo na okengo bandela on t'a dit 3 fois mais na comprendre on t'a nini en fait makaku tala ba documentaire bien tout na bambiaka soko tirer makaku wa mama soko akufi akoya kaka na mwana o récupérer mama na mwana
mais mwana nga ozaka liboso makako atiaka mwana na mokongo te donc ngale na kitika na Paris na kitika na kitika na avion na moi métro mo beye photo que n'importe yango makako alingaka te mwana zala na mokongo po akotimbela bafere donc ya olobela to te mena bide mais yo poto quand même to lo bango poto comme moi pas c'est ba mise belé ba grand chanteur belé pour ba poto yesiko ils ont ba stratégie zanine en fait c'est secret zanine pour na ya poto si facilement bon ce na boyem so okondi maté tina yebo na visa ofele ya foutu ni $10 ni $15 mais là ça va ninga no mususu belé na le pas ça légal. Mais pas ça là légal mais aussi légal en fallait comme être légal et que les mamans supermarché bon légal et que dans boutique bon même si malé bah na supermarché mais biso to fongoli verso ouvre-toi pour la deuxième fois to fongoli de faire moi quand même que poto comment passe ouais poto to ka ba musika bazar te poto na sens poto na kin pour na poto ah mais c'est pour bon moni faut la cool faut solo là faut y ba ko soigner ba relation venanga mopao apesa ba relation au ba yebi niveau na ngai ya musala là apesa nga relation à niveau na ngai ya musala lelo oyo na lobino na obeta na Allemagne na obeta na Suisse na ba place obeta beta mais na rolo loba na sikote na rolo na sikote tala ndenge mindele ba ko sepela na artiste ya mboka fallait kuna misa drapeau na tombola drapeau mais l'État ba mbouye nga ba bagage ba nini c'est bien mais c'est bon donc en tout cas ça fait plaisir yo donc Anelka ba Fossès masolo ezebele to jali beta maman la verso ouvre-toi force contre force voici danger contre danger vous êtes pas les vous êtes gros dans la maille non stick oh bah toi dans la maille vous êtes dans la maille vous êtes passé le sous-même trésor kinika et même alonda garder ton commander pati non sans kanisi te papi mama mamila yoka kama mokane butumbwe kowe kama mokane butumbwe kowe kowe nekaleka mukasha yado kowe wakashima ituya picha munga kula achituya picha munga kula achituya Charlie Achanga Félix Moïse Bébé Moïse cette série c'est sûrement Yves ça va monter la parking ouais toi la parking tu comme la parking et puis toujours un discours parler tout comme parler c'est bien la bande on a fait na ba kozonga kala ngoni o yem susu na kimbona aya ozwande kone amona mo danger dans la parking ya Charles de Gaulle dans la parking ya wa skoyo midi taka vola mulai na pema isala bien donc bana Paris bana monde entier qu'est-ce qu'il y a bino conflit comme contre Izoya, mais aussi ça on a Paris. Ça va power, ça va power pour la musique à la guitare. Pour qu'on a cette sabine. Donc là on s'arrête musique pour nous cette sakaka biblique, pas tout, pas tout animer la bonne musique. On s'arrête musique pour tout cette sabine. Nous avons une benaz à la mission. Ni tout le baraka verso, ouvre-toi, ou pas mystique. À comprendre garantie la ligne. Makaku na nyemara mwana mokongo te simple kanguru cha mwana poche oyo toyebi tokolo bani yengi zo na matondo bato bayo ko bakangaki tofongoli totimbela so eloko mote me tofongoli kaka iya ya kosepela makasi ndenge amboni yo na chapeau oyo osepela nango mpona bachapeau boye en tout cas bato bayaki na bango bapare nakosananga ndenge onga na memeli bango namona yango bapaya ya kuyalo na Londres ala na Londres tala kaka nga siko na ye siko na Paris donc nga naza awa na Paris
On a marre de les zambes sous ma rapa. C'est pas tout bon, tu vois, la bonne mystique, tu vois, la bonne musique, bien sûr, pour toi, pour la deuxième fois. Merci. Ya olobeza te ngai elonga na olobaka ke na comprendre mpona nini makaku atiaka mwana mokongo te memaki kaka liboso oyebi ke teni na yo beti oyo mpenza nayebisi yo sere ya wendo kosepela makasi mpe na biso oye bokoko kaka bokoko minene baolela ngai no nasali kutu eloko moko te bosola nati sikoyo ya mibimba nango sikoyo ezala mabe makasi sikoyo namoni idéologie omemela baoka bokoko te noki namonga na ndenge ya bokoko po mindele baondima bokoko en tout cas na mindele natimbeli a bokoko yango nde eza na top wana pokumbela bakaka te na okumbela ngo kaka bongo mage mikili malili eyali me na ndobeta kaka banini tutututu na bimbisi kaka masolo na ndenge na kadre ya masolo ezala nga kitoko ya olobela nango te nga na senga bana miki bayambanga na moko na ye eloko moko olobeza nango te nalingi nanga kaka bato bayambanga na motema moko namoni mikili namoni mikili soin koya na yo oye na ndenge ya miziki to oyeni kotikala question eza question mo double donc nakopesa ngo baréponse ebele nga naye na ndenge naye nanu na diske na nga na travaille yango awa naye nanu na travaille diske na nga et puis naye mpena mpona na beta mama ndule les 30 oyo na obeta na Champs-Élysées awa na Paris les 4 na obeta na Allemagne baprogramme mosusu etikalaki babanda ozela nga moko na ya nde na ye boye po toconfirme yango zwana opale na nga donc opale na nga place na ozala ah oui chambre yango wana damadame alakisaka nga yango déjà pale yango wana te omoni abanda obenga nga la azalaki na mikili ye azalaki awa abandaki kobenga nga azolakisa ngai omoni ta chambre nango wana alakisa nga donc nayenga mo mpe namoni yango ya olobeza nango te calme ezali tosaka mosala bosepela mais ipare batielaki oyo bakala ebele mpo na voyage oyo bon omoni voyage oyo nalingai nanga kolobaloba ngo te na kini mpo naboyaki ke ekoma baniefula basala soki ndenge nini nayebai kaka na oya kaka na olobele oteme na okoti donc naye nakoti mabele kimia ezali terrain bien makambo tu kitoko donc c'est bon quoi nakota na baplan toza sécurité est ce que obetaka instrument ouais nabeta yango na makasi nakobetela na badebu congolais nakobetela basebel nakobetela banzembo nakobetela badosement neti mosikasika beti 3 minutes à dosage donc il y a le bizarre c'est quoi bon merci donc on en parler